si tu sais d'où tu viens, tu me sauras d'où tu pars. Sur cette note, nous débutons notre émission Face à la presse, une émission conçue par les professionnels de médias de l'association Presse en ligne du Congo, en sigle APELCO. Le lot toyamba bongo mama Congo ya kuya lubakembisa moko ya ba combattante ou ba mesana bongo kobundela école na biso Congo ou ba mesana bongo kobundela valeur africaine. Na yango to se permis to lobela émission na biso na lokoto na biso ya lingala poto solo pena bien na mama Congo bayo bazali bana mboka bayo bazola na biso na ba chaîne na biso ebele ya association APELCO ba meka pe ko comprendre biso souci ni auto za na yango to souci ni mama Congo ameni biso na yango mama Congo bana na mo exposer muke auto koyeba éveil wana ya religion africaine iuteli wapi bit to objectif ya religion africaine ozo bundela iuteli wapi na sima ba question musu ekoya. OK. Botemi bandeko balandi ngai kombo na ngai ya kuya lubakembisa. Donc ndenge mbuta uti ko benga mbuta bonganya lobi mama Congo. Donc nazali mutu ona bundelaka mabele na ngame na mboka bapaya. Donc na bundela ngo pona ba valeur culturelle na biso, tradition na biso, il faut vraiment toyeba yango parce que ezali pona ngai ezali moko oyo et détruire mabele oyo. Tobosani oya biso, tobosani ba valeur na biso, to comment osepela mingi na oya bapaya, yangwana e BBC biso pe échanger peuple oyo comportement, donc yango souffrance eza. Donc yango nga vraiment na bundelaka mabele pona ete peuple azonga na ba valeur na ye. Donc yango wana na bandi yango banda bomona nanga na bandi bitumba o banda kala eza pona lelo ya liboso te donc na bandi yango banda kala yango musana te ko sala ti kino peuple akufungola miso na ye ata eza pasi ndenge nini balobaka ta boto eza molai tongo esuka na kotana donc ezali na moko o tongo ekotana po na bamboka bapaya pe komona bango ba développer lelo ba uti na souffrance makasi po na bazwa stratégie ya koya kokosaka biso na Afrique po na kobotola biso richesse po bango baketonga bamboka na bango donc alors biso pe ne tokenda na bamboka na ya bango il a fallu kito sala ndenge lolenge bango basala na mboka na biso ba koyiba ba memi pa na bango biso pe tozako na poto yiba keke so mayele na bango po biso pe to mema aw yango na lolenge tozali ko sala moke o pezali posa na ngana zeli ko sala ki ya koyiba ka mayele na bango po na peto ya kotonga mboka na biso donc na bundela mabele ingeta mama Congo obundela mabele kasi okoyi ko bundela mabele te na kozala na ba région mususu na ba région chrétienne musulmane mais yo poni otika ba région wana okota région mususu pourquoi cela qui changement wana changement wana ezalaki par rapport ya lokuta ko banda bomona na ngana bana ko mona ke bible eza na lokuta ebele ba religion ba pa na mabele na biso ko banda bomona nazaki pena moke mais na ndo mona ya trop de choses ezaki normalité. Comment ça fait-il bolo bana batoke mutomo ka kufa ko se kwa kalate ase kwa kate Jésus viendra bientôt ngo bato ebele bazeli ba kufi ba monité donc type bato ba komona ngo ba ozala kate parce que tant lobi na mutoke oh j'arrive donc l'axi ke kalate na zoya mais ce ko kalate wana ekota na mitwa bato pona bango ke bientôt wana donc ti toza bo génération na biso ko passer génération ko ya ba banolo ba ka Jésus viendra bientôt wana ko kakate donc yango na ko komona makambe belé donc exemple les belé on a mona ke pays na biso ezali pays ekoti na christianisme pona nga ba religion nyonso eza mensonge eza business donc lokwa toza na pays moko christianisé donc yango nanga na temela mingi bible donc eza lokuta yango eza moko ya bitumba nanga mo bitumba na yo bible eza lokuta mingi mais kasi mama Congo est-ce que lit na yo ndenge ozo memela ngo bongo est-ce que vous avez déjà na moi ba récite moko boy ina sala ki boy na lobaki boy moi bato ba demakinga est-ce que ba récite ezali par rapport ya masolo na yo na lit na yo. En tout cas, réussite ezali ndeka toloba eza facilité parce que ton peuple akosami ko banda botami na kimokolo na epo ko lobana eza ko muto moyo yebi ke o azaka mama nanga o azaka papa nanga tango koli okomi na 40 50 ou bien 30 25 ba yebi so ke aza mama na yote na kanisa to yebi ba trouble wana surtout biso na mikina poto to yebi nde bana vraiment ba komaka na kanda makasi ko yebi se ke parents oyo kanisa ya yo aza ya yote. Donc eza pasi ko yebisa moto ke omoni religion yo botami nango okoli nango mais bakosa biso eza lokuta eza mensonge donc eza vraiment choc pa bato ebele mais toza na ba témoignage ya bato ebele o pena na ba message na biso na ba message ya ndenge na ndenge ke bato pena balamuki o bazolandela makambo etali bokoko na biso donc réussite eza moke mais malé mbito komaka malé mbito komaka kaka to mona ki on a kid otiki mboka no pas ozalaka kuna na Londres okomi bongo awa na Kinshasa objectif nos ali ana kada Kinshasa
Donc posa na ngai ezalaka komona nde na otoloba tant que mama Congo mobundeli mboka nga na bundela mboka na nyonso so mabe ezali en tout cas na lobelaka mabe wana nyonso ke soit na dans tous les sens donc na lobelaka siko na bane koyoka à chaque fois koyoka kaka ke bakuluna makambo mabe ko boma batu même atanga moko to na eki dernièrement na yaka ya suka yaka na 2013 à chaque fois on a une table faut ba na sala attention na libanda bana mo mabe bazawana ba okata yo baninga musu bazoya pe bazonga yo ko bakati ngai donc ba tozana ba souvenir rebeli ya mabe oyo koyoka na kombo ya bakuluna vraiment na mutu nangeza kateke neti ke ona sa quelque chose pour na bakuluna za kate malgré koyoka tout ça ezaki na ngote mais to na banati kaka ke na ke nano Congo nga bit nangeza laki na ke na ba pays oyo na ba mboka oyo na ba village oyo ba na be qualité pour na kotangisa bana bayeba religion na biso bayeba tradition na biso même ici ba tosangisa kona ya bapaya mais quand même ya biso fo bato bayeba yango histoire ya Congo au lieu que ndenge batangila ba histoire ya bapaya nde batangisa biso na ba classe ba histoire ya bapaya. Allez siko makanisi nanga de yaki ko ya nangeza ki fo mingi pona ngo mais siko ya 2 jours avant na ya ndi na ya kozwa message oyo bata molimo baza kati nanga namoni ba ola kisanga bana oyo bakuluna o bakata ka batu na bime engolo bani makambo na omona donc kendela makambo oyo talaka oyo parce que ezali moko oyo ezo détruire mabele eza salité na kati ya mabele donc on a lamuki nabi na yebisi pe bato na koya koyebisa ndeti ya muya makapa ina pesi bambote sikazali na mikosolo na bitala makambo bakuluna oyo abinanga ko beta masolo anti bana na bako okokene pour sauver bon ba bomi yo bana na baza bana mabe ko mekate longola na mutu ngabi menaziongo na ndenga molimo abinanga bon lokozo na ndenga molimo sikoto sa ndeni ngabi bon tota na makambo na mikobenga batu na Congo na mikotuna bon soto banda ondenge nini pona to meka kosunga bana donc yangwana ezaki donc deuxième chose ya makambo ngana yelaki premièrement ezaki ki na salisa bana o bazangi be école na ba village na moi possibilité na ya muke na muninga ona utolo ba ya makapai nde to sunga na muke après nde nini ya ba projet ba kuluna nde yaki koya donc ita on paye yango to koti na kati ya sauver bango o ezaki lokwa ke kozala pasi ba ko kuto yamba bino te ba kokata bino ba sala boye mais komona ke message uti na kati ya molimo o ya bakoko ya mabele donc bana wana ba yambaki biso nesengo na kanisa yo poza moko tozaka nona makambo yango omona ke bana moko ya bilongi moko ko comprendre te ya kanda mais to ba moninga devant bango ba mikitisi na boboto nyonso ke bana monde ti bazozela mamani na yako ou bien papa ni na ko ya devant biso po ayoka posa na biso donc yangwana esengo nangeza ke bana na bayoki pe na maleme za pasi mais to ko kosunga bana wana. Merci beaucoup, amis internautes. Je crois que tos amis dans le côté à Lingala na pesi merci na mbuta bongani na mama Congo. Tozoko baka mama Congo tout ça moi récapitulation ou expliquer biso ozolo bela mingi religion ana ozamoto kimbangiste ozamoto église des noirs to ozamoto ya papa nkusu parce que yende to mona kalobela yango mingi. Naza moto ya kimbangiste te mais idéologie nangeza pe po ndenge moko na papa kusonde utoloba mais nga naza mona ya Congo dia Totila donc nga naza Congo dia Totila o ezali lokola esangisa royaume Congo biso nyonso baluba bangala ba Congo batetela bana biso nyonso bana ya Congo donc nga naza na kati ya Congo dia Totila olobeli oza mwana ya Congo dia Totila mais toyoka par rapport ya religion na bino botelemela mingi mindele yo ebisi biso koke suso yiba maele ya mindele oya nango awa ozomona teke ozobimisa moto moindo aza maele te akopia kaka o mundela salinde a appliquer moto moindo aza maele mingi mais moto moindo maele na ye koma lokola ndeti ke aza zoba bolimbisi makasi na kasande na oloba boye moto moindo akita na sepa mbate pona olanda bapaya moto moindo aza mayele so bafongoli ebongoni alongoli oya bapaya oya tsana mutu na ye esika mayela moto moindo ekosala mais pour le moment mayela moto moindo ezosala te mundele aza na mayele te koleka moto moindo so tolobi tozozwa ya bango pamba te mundele asalela mingi ya biso
même ata tozomona oya biso tomona kaneti mondele aleki biso na mayele mondele aleki moto moyindo na mayele te mondele nde ayaka na mabele ya moto moyindo po ayiba oya biso yango tomona ba exemple lokola ba mema oya biso bikeko parce que to bakosi moto moyindo niata ya yo ekeko eza kosambela yete mais okamo siko moto mondele obiso tomona mayele belé ye wana kozwa bikeko oya biso batongi lango place moko esthétique ok avant que nous kota na kati otala yango il faut futa mbongo donc eloko bonso mondele asali fa yeba po yeba ke ayebi valeur yekeko oyo yo moto moyindo yo niata oyo obwaka donc mondele aleki biso na mayele te zande ke bayaki ba kondi biso balongoli biso sagesse oya biso lokola to mimona lokola ke bango bazali kolona biso ok noto leki moto moyindo na mayele moto moyindo ali mayele mboka ya bayindo pe ezali soki balobi na olelo osala choix osepelaka kovanda na mboka mindele to kozonga na mboka na bino bayindo po ete osunga bayindo matoni ngai kosepela kovanda na mboka bamindele eza yango te pamba te mondele tanga yaka na mboka na biso avandaka te mondele yaka na mboka na biso po atala lolenge ni biso tozali kobika tango amoni lolenge biso tozali kobika la zonga kimbango ayibi oya mona kokoya koyiba po ekene ko servir ye na mabele na ye alors biso tozali lolenge moko ke biso tokei kuna tomoni ke souffrance ekotimi na mabele na biso tokei na mabele ya mondele tozali kotala lolenge ni mondele azali kobika ndesiko biso pe toyibi oya yepe o tomoni ke ok biso ezalaki nango me mondele aboma biso ango biso tozaki makasi na makambo etali social politique tout ça toyebaki yango na mabele ya biso mondele ye abomi yango anyati yango ale biso moko pe bakolo nango to bomi yango to nyati yango ale biso to landi mondele na mayele na biso ya meme kuna poto zongisa yango esika biso to wuti donc ezate ke kovana na mboka mondele za esengo mingi po nanga non ezake to ke koyiba yango moni ko lolenge to komi ozonga kotonga awa ko bongisa awa nde fale biso ba diaspora to sala to kende kuna lokola ba chinois basala lokola ba indien basala ba japonais basala bato nyonso ba bima bakenda na diaspora ya ngwana nde mutetongaka mboka o esika botiki bokei bozwi boye botongi donc il faut bokeka kozwa libande pa mindele nde peka bango bazwa kibiso awa richesse onyoso tozana ngo ezana ngo pamba tozana richesse ebele mais toyebi nde lolenga osala ngo te pamba tato lobina banda yo kaka muto olinganga na nyata yango donc toza balongoli biso eloko babengi bolingo kati na biso ale to bebisi alors so yo wuti na mboka mondele ngana ke kolanda ngo na landi ba mondele te na landi te na landi oya biso ba oyo bango bayiba biso bango bayibi biso sagesse eloko bayibi biso bolingo te bolingo eza kati na biso mezo manifester te parce que to bateyi biso mabe souffrance ekoti tango koti mutema mabe ale mutema mabe elalisi bolingo malo siko bobandi osala bobundela souffrance wana eloko loka to lobake bana oyo bazoboma bato kwa bakuluna na nzimi te amour eza kati ya bana wana mais siko so ozosala ki oboma bango souffrance wana olakisa bango opesa bango eloko bakoyi kolia elatisa bango bolingo po batika koboma donc bolingo eza awa meza ya kokanga mapamba te mapasi eleki nde mingi dominer bolingo wana ya biso bagarde funi note poto ebi bakulu na wana malamu koleka yo muto vanda na mikili ya poto oui bagarde funi note pona kosangisa bakuluna eta bapandisango ya investigation to yoki ke bayiba ki o téléphone pona ko bleir yo oye posunga bango me bayibi ona nu téléphone bagarde funi note parce que atana butu bana wana so ba monio balobaki pesa biso mbongo na moya za na ngwe belé to kata eto zwa mbongo yo ba gardez-vous nino tsepe qui est derrière toi ba gardez-vous na ngezali bakoko bato molimo bakote kati na yo pesa nga makanisi wana kina kinde ko sokola bana wana miso na longola bango mabe wana na pesa bango bolingo po bango pe balakisa bolingo batiko boma bandeko na bango donc baza bato molimo balatanga baza kati nanga ndeto zabo bato molimo bazali makasi soki bazate nga na sola na yote donc eza bango mutu balobisaka nga na loba pamba te na kasabo yebi ba pasteur na bino so bobengise bango bavanda ba ota bible o no so ba lobeka uta kati na bible mais yo question so tuna nga na otanga ngote na uta na mutu alors mutu o ezali sagesse so uta kati ba koko o mabela mabe bakolo mabele oto vanzili mama Congo ba chrétien baza na bible comme livre sacré bino siko livre sacré mbizani biso toza na livre sacré te na kanisa boyebi bakoko na biso basalelaka tradition o balobaka tosalelaka tradition o ya kotanga te bakoko basela kotanga te kotanga eza makama mindele makama ona onzo loba bible to batie bible la kisi ba ola sabino mayele moko mundela na mayele nyoso ifatanga ngo mundele mayele nyoso fatanga ngo na papier mo contraire biso mayele na biso eza intuition biso toyeba makama na koyeba boy na moto
donc normalement biso okokote ya moto ka bo mais lelo koma o livre wapi livre parce que moto moyido azali tango lo l'accès loko bo opesi micro oyo lobité longo la micro to lelo ni na remplacer wana izani so aveuglement o munde la kotisi biso na moto au contraire biso bato moyindo moto na biso eza makasi ne baloba ko bomi koko moko ya village et la kiso bomi li gablo mo bien parce que sagesse ekei alors koko wana soko ke na village moko ya oyo bayebi makambo ki bo religion ba payate o banzo tu na yebo koko na biso la kisini koko wana ko pesa o sagesse moko akotanga ngo esika moko te abando peso ka banzi ko loba lokwa nga na loba abando ko loba basala kaboy po lia malamu po wumela na mokili il faut ça bo mais na mundele ye nyonso fotanga na bible même ata ko lamba fumba ye biso fota un cuillère à café ya nini ya mungwa fota soupe donc nyonso eza calculé parce que bazana mayele o ba yibi na pays ya biso ba africain donc biso po na ngai na ebité so bato mususu baloba bokoko basala ba livre basala ba bible mais nga po na ngai biso to na mayele o ya mutu o kito za mayele makasa partir ya mutu no to mona kati au mona mutu moyido azi congélateur et outi na mikina poto parce que ye awa ezate ba bon ezate ma a travailler en commission eloko mususu donc tozana mayele makasi na mitu na biso ndenge lolenge kokana na biso to salelaka Matondo ingeta mama Congo to pesi maloba na ba journaliste bazawa atulenga question ya qui est derrière moi bon qui est derrière répondre à la question qui est derrière otuna ki mutuna yo qui est derrière moi nde kaka baloba na loyembo mona na sepela ngo koyoka mingi na kata so mutaza derrière moi fona bwaka ya mwana na biso mwa mukazo emba osali ne logo te babwaka yoka innocent donc yo pe babwaka donc na kata so mutaza derrière nga fona bwaka donc derrière moi eza bakoko na nga do na bwaka bango donc c'est ça ingeta to pesi maloba ya Nadège Botei moko ya Mbelko Yaya, question na ngeza bo. O mekana ko manyola biso. Et surtout biso ba mama bana. Lelo bokoko to koma ko mona ngo kindoki. Mwana za azobela asthme net ngamoko. Victime na bela ka asthme lo walka. Mais ko elo kona de kota biso na Afrique na Congo ke bokoko za kindoki. Yozo banga tena ko kinda take na ke pa mama wana salisa bokoko to éviter sko ninge sala bongo ke bokoko o mekana ko manyola biso bokoko kindoki na ndenge nini po biso so koma ko banga. Donc moi que les autres souffrent de maladie moi bon pas OK pas maman wana ça beaucoup et puis bakulu na wana ndenge ko yoko ke ba mo solution et puis te osali déjà na nini tant bandimi ondo bi ke ba moni yo bandimi na bo pete nyonso ba proposition ni proposer ba moto ngeta ya solo vraiment motuna na yo eza kitoko mingi bokoko eza kindoki ndenge bato bakanisaka wana ezali mayelo ya bapayo balatisaki biso ba peuple moyindo poto bana to nyata biloko na biso ya ba valeur to kima yango ba opesa ngo ba kombo nyonso ya mabe po ebangisa bato azime tango zobela azime ezali na makambo ko sala kaka ai o ya pamba ai na sukali soko mélanger yango esisaka azime nyonso wana ezali bokoko na biso donc bokoko na biso elaksi biso babiloko ebele banzete na biso na kati ya mabele ya riche mabele ezana richesse makasi ya banzete ya matiti ya mai ya mungwa ya pilipili oyo koyi kosalisaka biso me bakimisi biso omona nde yo kimi okena kota mondele me traitement okobika te okobika ta mokete na yo kimami koyoka kende ko na bino mo ya journaliste auti okufa na maladie o biso tokoka kobela yango te maladie lokwa ba cancer eza maladie moko te kokota na mboka o soto zaki na kolia malamu ko s'occuper bien ko tala bien na makambo etali bokoko na biso bokoko eza kindoki te bandeko ba kosa biso poto bosa na oya biso to bosa na ba valeur na biso au contraire to ko vivre nde na kati ya bokoko ba benga bokoko culture so lobi kaka bokoko bat ba monyo ngo kindoki mais so lobi ke mundela ça la culture ne sans problème peuple africain il s'agit au prononcer le qu'on a français ndé à valoriser ngo mais so lobi au tradition ya baninga wana jongo moi bien mais so yekaka kene pas maman na sesa bokoko balobi ndoki au contraire ne sika yo ko bika yangwana mais to benga ngo ndoki donc bokoko ezaki ndoki te pona makambo lobi ya bakuluna bazali bana moko bazaka na besoin musala c'est vrai ba uti oyiba ngai mais o ba yibinga na kasana mikuta na ina bango te pona kutani na oya masina kingasani pe na kutani na oya njili kimbanzeke donc tozo sala ya kokena malembe ya kokutana na bango bazaka na besoin o assurer bango eloko moko boy oyo koyi kotika na bango ya bien o mona pena ke bana mo ba manka bolingo donc bazali tozo proposer ngana nga moko te na lingomba mobimba lisanga mobimba o ba benga na uti ba bana Kongo ya totila bazana na Paris na France
baza mususu na Angleterre baza mususu na Allemagne toza partout monde entier bato balandaka nga na makambo etali bokoko na biso tosala lisanga ya bana Congo dia totila donc na kozonga na mikili na poto kosolola koyeba pe nazozwa ba idée par rapport ya ba image oyo mbuta bonganya bimisaki bato bazali kobenga pona opesa ba idée lo ni tosala pona bana wana bango moko bakulu na bana bato bazoloba nanga ke mama tomoni biso topesa o idée poto tika makambo oyo etali kosala bato mabe parce que tokanyela bato na bamvula so mvula ebeti au moins tobatami na basese il s'agit maman mo azoleka to bendesa ki to katsuka tete to katiye abi mais ce qu'on faut to tika moso toza busy pardon busy za quoi non occupé so koza occupé na moi abi so naza nanga occupé na moi est-ce que nga na penser que so na wutu sa musala nanga na butu so na ke ne okale bato na kosala ngote donc faut bolukela biso bopesa biso occupation moko boy oyo kotiake ekomisa biso occupé pona ke tokoka kosala mabete ape ba proposer nga pe ba occupation o bango ba moni pona bango ba koki kosala mususu a parvenir koloba ke nga nazaka na besoin kaka ya pétrole opesa nga ka commerce na banoteka pétrole na tunie commerce ya pétrole combien abi nanga bidon ya pétrole siko so nazomi bidon ya pétrole nangai na banzi koteka nanga na otika nanga makambo est-ce que na kasabino nyonso boza na Congo aboyebi bidon ya pétrole za combien siko soki baza mususu alobi nanga za besoin teka ba makine na libanda donc eza combien donc baza wana baza na activité au sala te eloko au sala ezati yango pour savoir na mabe alors biso siko to kokanisa na bandeko musupe bolanda o za na bolingo pena au sala mboka na biso parce que souffrance wana ekuta na mutu no sokoyeba teke kozwa nani kuluna kokuta na kokasete konga kuluna kuta nanga te bakutana na ba parisien belé ba jike belé bakita omona kaka kutena kuluna sali ekolo donc yango wana ba idée ono se opesa na to yamba yango elo ni to sala pona to kipe bana wana pona ke ba batika osala mabe ingeta to pesi olopa ya loka ba journaliste appelle Kaskadi mbote na bandeko balanginya so ba reprendre biso mama Kongo mbote motuna na la mituna ni bale ya kutuna yo awa oyo déranger ba ifana makasi yo ozali moyindo pe koli na poto pe wana siko yo koleli bayindo pe lokola yo bazali nini oyo ya malamu oyo osali déjà na poto na bayindo nyonso bazali kuna nini ya malamu ni déjà osali question na ngani biso ya mibale idée oyo na ngozali ya malamu mais tomikosa te kisasa eli monene pe Kongo a monene bakuna baka na kisasa te bana ba Congo central bana ba mbushuma ibali na ba Kisangani bali na ba Goma bali partout. Pourquoi pas associer gouvernement ou associer gouvernement na makambo osali kosala pe mo continue ya mboka oyo si ozui déjà topé oyo luki ko ba ko sunga yo na makambo osali kosala otuna na ba ngeta na miki na poto esika na uti soki na sungi banani na kanisa awa na Congo naza na bato bayebinga balandanga partir ya Congo vraiment na kanisa mutu na ngai bakoko bakota mayele moko na lobata musu na uto yebisa bandeko nanga na bina na mayele osala tout na ebo sunga moto côté social côté mariage côté ni il s'agit na peso conseil soko yebika nengo osayelango en tout cas yosunga yo na sunga batebe na miki na poto o penza ke balinga mingo yokanga pe na changer ba vie na bango pe mateya oyo kolamusa bato yangwana ekota bato ebele na poto mingi bomona bato ebele bakoma na système ya kolanda makambo tradition mingi pe bayoka o mama Kongo ya kuyalo aloba na bango donc bato ebele bazaya kosunga na mateya parce que kosunga moto na mbongo te po esa nango na sens te po to omona ke mingi baza na mbongo bana bolingo te kati na mapo basalisa mais so sungi moto na mateya olakisi mateya ya bolingo te ye malamu na kanisa mateya wane kosala ke esunga pe baninga mususu pona ke biso sto avancer donc osunga pena na poto en tout cas mingi bazana mateya nanga kati na bango o esunga bango na bavi na bango pona ndenge lobi ke pona nini na associer gouvernement te ou bien soki ndenge na koko sala kulu neza partout na Congo na kanisa baka charité bien ordonnée e bandaka nano esika yo zalinga na za mwana o na botami na Kinshasa na bandaki yango na Kinshasa pamba te na wuti awa pe na bandaki yango na Chango pamba te na botama pe na Chango mais na ndenge ya libanda tozana bato bazana bakolwezi tozana bato bazana na Butembo tozana bato bazana Beni o tosolana ba makambo etali bakolona donc lokola to band idée nga na zamona Kinshasa na bandi yango awa na kanisa boyoka pe kuna pe boyoka boza pe ba nouvelle ya bato pe baosala ngwa partir kuna tobi to osala ngo partout na lobaki teke to banda lokola ke gouvernement ba pesa biso mbongo na kanisa to balobaki mwana mboka Félix soka akumi na pouvoir yimo ka lobaki atiki libre
atiki moto nyonso congolais nyonso azala libre asala quelque chose nde na otoloba mabele na biso ezali ke biso ba diaspora ke na koyekola po aya kosala donc okoyaka atoloba ke bon président Félix nga lingi pesa ngai 100 000 pour na sala projet bakolona na kanza oyebiso makamni ozoloba peut-être akoloba mutu mo pasala ngo azombo asala eloko te banda eloko comme ça bango pe ba gouverneur ou bien ba bango ba mikonzi soki ba moniki eloko wana ezape bien pour na biso no so peuple bazaka na makanise ki ya kokanga kaka neti neto yoka ba msuba oloba nanga oyebiso ngo sa eloko malamu na Congo ba mikonzi te ma ba koka osala te ba ko empêcher yo ba olinga te o avancer ma même te ezali ke mutu moko te akosala eloko nyonso so mutu aza mokonzi peut-être akosala eloko ota mosusu soki eloko wana eza ya molimo ekoti mpo mutu asala yango ye wana peut-être bato bayokola mokonzi mosusu akokende mpe mona mpo kuna bakandeli mpe bana na yo omona parce que ezali posa na yo te neti nga na osala yango teke mpo nazwa mbongo ya mikonzi bapesanga mbo mpo nalia nabongisa famille na nga non naosala yango par amour pona motema nanga pe pona lingaka mabele nanga so ezali ke un jour ba mikonzi balinga basunga biso poto avancer na makanisi wana e ozali sengo mingi donc pour le moment na associé na mokonzi te pona lingite na bima lokwa moyibi mona yiba mbongo na sota na nunga moko na sala na o biso to koka na ndenga lisanga na biso bana ko dia totila e sika to sukele ne to senga aide donc c'est ça Matondo to pesi malume pa de journaliste Léa Yoba religion christianisme boy, bouddhiste boy, islamique boy, religion nyongota misabiso. Tukuna nga mibare. Est-ce que kama ko ya mabongisi? Ulingo bongisa mate pour l'élection 2023. Zoni na ko bongisa pe mo mabongisi ya pour la candidature 2023. Yango ye osoko kama mabonga kuna ko ebika kuna pese ba ko tipe makambo na to mona ba utanga ba propaganda ndenge za yake mona ba uka pe makura ba lo pese ba ko ti makambo no mo avasili kuza. Matondo mingi na motuna otuni ba religion nga na boyi ba religion ni eloko ni nazo proposer obi makanisi nange ezani pona ba religion ko boya ba religion ezali eloko na proposer te ke pona fungula lingomba mo boboya soko na église nanga donc ndeka na otolo baki na zaka contre ba religion so pona nga religion eza business donc basala ngo po ba kongola bambongo omona mutu azaka ka mikonzi so ba religion na président lobite na tangi ko mote na bi bolandela ba mikonzi so ba religion bomona bango ka baza ba patron bandimi na bango nyonso baza batapasi mais siko mikonzi nyonso na lobi na loli mutu te mikonzi nyonso baza na ba religion o baza ba tete ya ba religion wana bango ka ba memi na bango basaki mutu aza pembeni yoka sapato se nzuluki chemise kauki mais ya sa patron quoi azana bandaku azana basi azana mais yo za pembeni na ye soko lingo ko mabe pe fa apeso mo stratégie yo pe ko ma pasteur ici koza ali omona azuli mo stratégie pa ni pa ko ma sumo konzi na ndenge na ye pona ke ye pa ko ma munene donc mais soko zaka muto olanda ke ozaka na passe alors nga posa na ngeza te ngana ko ma mukonzi ya religion moko boye na sala penga pe ya ko le pasali ko da toti l'église boya ko yoka mateya non posa na ngeza like toti kama ba religion parce que to koti trop na kati me bomo na souffrance alors que bokoko na biso nga posa na ngeza li bato ba yeba ba valeur culturelle nga eloko ezaka na memaka bato ka na bokoko soko zobela ko kanza te ke so lobe au nom de Jésus ko bika parce que soki ezaki bongo ba morgue o nga na omona na nzana na oleka bato ngai mwana nga mama na biso donc ba morgue mutu wana no bazo kufa na baza ba chrétien baza ba musulman baza o no sa religion ba pa na mabe na biso ba témoin de Jéhovah nyonso kaka kolela mais au contraire non yebisa bino o eza vérité soki to bandi ko vivre na makambo etali bokoko na biso bakokufa o ekokita bakokufa o malembe ekosila makama kokufa o ekosila parce que kala to bane ko vivre so la muki na to quelque chose à maladie ou pas zwa ko pa kongo bololo mela esa bokoko na biso ozami na maladie te mais lelo mingi bakoma ozela akoma maladie si mamona soka meki ya ba mindele simbita ye na bokoko mais nzoto dasi kotie maladie mais ok tango za bonne santé o la muki na tongo ozwi ko pona kongo bololo omeli allez et so travailler au même matin to ana payer ba ngongi pona salité mo mona ta ngongi sur obela malaria te parce que o tie déjà anti na ngona kati po esala yo mabete nyonso neza bokoko nga problème na ngeza la kaki to yeba ba valeur culturelle na biso ezate ke pona religion. Deuxième question no ezaki ah pona ok bon ndi olobi ba kuluna pe bazaba na mo ba portela pe ba mususu ba voix tout ça
Vraiment tout cas ngai to na salaki to na zoki makanisi o na zoki nanga makanisi o te pona ke na koma député na ndimi te ke ngai no kokoka kokoma député na mayelo bakoko batia kati na ngai osaisa bato na ndinga matiti na ndimi yango te mais peut-être soki pe lelo pe bato pe bazana sima na nga pe bazaka nanga pe bakomi bi député pe ezapi ka mabete mais na ndimi te nga bomoni longi nanga tanke député na ndimi te nga naza pona aide Matondo to pe sima le pa ya journaliste Rachou Chako. Mbote na abonné ya chaîne na Tony Sophie et puis mbote na bino moko toujours la lecture de ça. Merci mbote ya bakimisa. ngeta Naza moko ba yina tala ki bongo bisala na yo pe na pesa ki pe na bato tous bala. ngeta Mutu na nga penze za ki kutala bengi mutamboli na bato kasi kutaki pe na kuyoka usiko lobi. Bible za kama kuta na chrétien baza kubikosa bato akala. Il est là ce qui va beaucoup faire pour bateau la bakisa ba emindele tout ça et tout mais c'est plutôt total pécal si on dit ba ko comment ko bela ba ko ko ba vivant te ba ko ça ba kufa bon quand on peut akala ba ko baza pas kufa lo ni dans ça qui ba kufa parce que le biso ba ni nom de Jésus to kufa te mais tant akala ba ko kufa bato ba ya ndolo lelo ba bato ba kufa siko bato nyonso yo ko ba ke no ba zonga na culture na biso culture na biso na nzambe et puis on tuna mosu ba so voit bakuna bazana besoin amour ko banka mais na mususu be bazana bango a manquer amour te asa bien papa za mama za na fiction mais libanda dit atindi kana libanda ko za mopelo mabe to on benga entourage ala 10 cm baninga so ki lo sungi bango moko lo bisomela ngai carton et marque na mandokana yo te yo pesi bango baza bato basibali na argent facile quand on m'a dit qu'il y a bénéfice peut-être il y a tout ou peut-être pour ici là et aussi 2 jours 3 jours mais ça vraiment on a besoin parce que ça trop ambitieux ça vraiment on a besoin bon et qu'il y a moins que normalement qui possible il faut 2 jours 3 jours ça m'énerve bon ils ont mis là tout ça et tout à balu qui n'est à comment cadre je sais pas tant OK on ça la centre de rééduquer bango to botika bango kaka bazala wana parce que bapangaka to busuna bala bazala na bilo basala mais ce qui le peut-être avec toute la na bolingo so le pesi au fournir ben fort rebelle et que au récolter le cause na besoin parce que ba oui peut ko décevoir na ibité to mali ni za na to pili kan so za na matondo nakanisa question oyo ya liboso ezalaki bakoko na biso bakufa pe lelo tolobi ke totika bareligion bapaya en même temps pe bakoko na biso bazaka mpe kokufa c'est vrai nakanisa ngai so nalobi nayeba moma nini bayela biso bible na mabele oyo nazalaka mwa moke nakanisa to babandi kokabola ba nouveau testament ebotami na mabele na biso te eye koya na bavalise lokuta wana eyaka pa na bavalise bamemi yango pene ebele na kati ya bavalise okota na hotel batieli yango na moto ya mbeto okota na toilette batikili wana to so si so ça besoin tanga donc mundela aza na mayele moko ya kobebisa peuple moyindo soka yebaki ke bible eza eloko ekomemi na biso quelque chose ekopesa biso mayele nguya mundele bible na bangaba noteka bible mo eza na $10,000 comme ça moto moyindo akosomba ngo te so te poso asombi yango akozwa sagesse mundela atikela biso bible ofele pour détruire pourtant ba oyela o sagesse okoka obundana okobeta même okoboma même moto ayeli o sagesse parce que tanga pesi o mokanda wana alobi ke tangaka ozwa mayele tango yozo tanga ngonde okomi zoba parce que tango moto yelo omoni bible oyo livre oyo eza lokuta olobi te moi mososo na zwe na oboma parce que makama olo banga na bika na bible ya zoba ke bible ya mabe yangwana bita mundela yaka na bible wana mais nga problème na ngeza la kana loba mundele so okoti na ba métro na ba train partout mona mundela atangaka science atangaka sociologie atangaka eloko ekoko fungule butu jamais komona mundele na bible ndenge peuple africain simbaka bible alalaka nango na mbeto asalaka nango makambo nyonso mundele azalaka na bible te mundele atanga bible te matikela ngo bino ba africain wana lobi est-ce que na mayelo boyebi mundele azala ngo azoboma bana na biso miki likola ba kolta o bazotonga ba téléphone yo banini mundele ba ke bible koko pesa africain sagesse est-ce que mundele otika ngo fele bobozo na bino parce que yebi ke ko détruire
donc yango wana peuple africain za détruite na makambo etali kotangaka na Bible bakoko na biso babande kokufa lokola biso to kufa lelo te na kala bakoko na biso po mutu akufa ilifo akola pe soki jeune akufi fo baluka bayeba eloko nini ebomi jeune oyo parce que bayebi ke tozana banzete ko traiter tout maladie nyonso bakobikisa na nzete jeune o akufi ndenge ni fo basala ba recherche bayeba eloko nini ebomi comme ça po bazwa ba précaution ke mutu mo tasala so likambo boy donc ikala kokufa izalaka boy te kokufa o eyeli biso etondi biso na mboka ekomi solo liwa pamba te toza biso no na kati ya seigneur ka ko sunga même ata sungi te mais yo omona ka ke yeba sungi te po yaza na kondima lokola yanga te omoni ngane na bonga na leki ngana sambela ko leka ye ngana na kondima please yazo kufa yazo bota te yazo bala te parce que azana kondima te biso toza na kondima to leki bango donc yango wana buzoba o ekota bato mais na bokoko na biso makambo wana ezate. Merci beaucoup, je crois que tozo cité vers la fin question moko question ya bakuluna nano alobi parce que atuna kingai ke bakuluna mususu ta musu bazana kanda balinga facilité na yoki nyonso wana na kasa tosaki bango to balobaki ke bango balinga so bakangi moto me bazwa mbo rebelete parce que bango sikonga kuna bina boponi bino linga ko kanga batapasi fali bokanga ta ba mikonzi comme ça so bozo toucher ba mikonzi bo gagner plus comme ça mon compteur on a beaucoup touché ba banga ba lokela bino solution mais bino siko ndire ki kuna na bino bosala ngoka mingi na basito ya pasi pe bokalaka bato ba pasi mais balobi non ezaka kanda ba témoignage na bango ezalaka kanda est-ce que bozongela te babi mama so pesi biso musala ya ona ote koloba so to na musala ezaka exemple na pesi to na biki maki ou bien nini ezaka exemple na pesi ki exemple moko wana na kazana émission na sala ki parce que na passé na RTNC na lobi to kuta ina ba jeune na nzela ba jeune to didi na libulu na voiture ba jeune ba ye belé po ba sauver ba longola biso na nini ba tumuni bazaki so combien ne bisi ba on to pesa bino combien pour ne bosa ese biso bazaki na kazata 7 personnes ba bi pesa biso 8000 sikuto nga na okalikile 8000 ezeloni sikuno baba okabola ngo combien omona siko muta bongo lo baneke ozosala musala mo bopana nga chaque mois na banufuto be mata $15 siko azoluka ka de fiske eloko kosombela diamba obie boye yango facilité bongo baluka omoni donc bazana facilité ke bakoki ko changer ke topesa bango chance to lobite ke ngana yete pona changer tout le monde kuluna no sa comme parfait parce que eza partout makambo mais to meka de fiske omeki osesa mwa bato mona obimisi pe bato pe musu bakope ko sunga ke ki déléquant pe sila na ba quartier sinon te eko affecter biso nyos et comme appela même na ba famille na biso so obimisa bakulu na meto mona ka niti ka ache kuluna obima partout olobi bien ke bakuluna o bazana bazanga banda kote o kingana luka centre mona tongila bo bakuluna bazaka ko ba shegete ba shege bakimisa ba ona be église pa mate bakanga ba balandoki mais bakuluna bazaba bano ba wuti na bakati ndako bazavu mana ba parents mais ba parents ba na situation mabe ali yango ne bibisi bango libanda alors ce côté oyo banolo ba ke bona proposer musala o ya ko kombola ya ko sala ba proposition ezebele nzimite tangu ya uto sa musala lembi na poka ok bazavu wana besoin changement parce que ngana tune bon olingo kufa na oboma olingo kufa beno okufi na mabe balobite mama changer biso donc c'est ça. Bonjour madame Bonjour. Bonjour Yaya. Bonjour. Hier on tourne avec ces abonnés. Bisoka bakatisa ko. Ke moko na place de filma. Tout le monde a bakota pe na banki ya poto baya. Babenga presse ya wana. Babenga pe bakununa. Bapesa bango ko bambongo bamsu bapesa ba machette, bambeli, bakununa msu baya na ba arme, bapesa. Pesa bango quelque chose. Mais si ba promettre bango que toke tokoya mais bato wana bazobe ba image pendant biso presse bakenda nango si lelo bayati net si lelo kuto yebi ke na ba place mususu to bito kene na minute to kobanga na kosangisa ba kuluna po so ba mon biloko na biso ba ke mais ba omba ya kana ba bande ko wana bayaka bazo ba image bakenda nango si lelo eloko monki so yo za ko assurer ba ke yo ba image o niveau so ko wana place o yo na mote ko to ka ba ya na kenda image yango aluza kama sisi na ONG na bino bana non kuna kubuka bino ni sango. Deuxième question dans des qui bato bana na biso baye ba ngeni de tambo je te comprends que nous na sa bango image ngo boye mais pango basaka maile mingi comment on a déjà na ba église ya baindi nous na papa kusu
komona papa na biso mwana ntsini baza baexemple oyo peuple congolais bakoki kolanda te mpo balanda bakota na religion na bino par rapport à balobenge na bango bacongolais nini bazolela dernièrement awa toke komona baimage papa na biso mwana ntsini oyo apostila te aleka na baélection te mais ye moko abibengi président de la république siko biso na kongo na moma oyo tomoni ke bitumba ezosila tokomokoma na kimia po siko atiani na mitu na biso yango wana matondo na kasa motuna na liboso ezali bato ebele baya bafilma bakuluna basalasala makambo ebele mpe bakuluna bapesa bamashete na bango bapometa bango ke tomemela bino nouvelle vie quoi bazonga basala eloko moko te ale bakuluna mpe bazonga na bango na makambo na bo bakontinue yango kutu koleka kutu nde ezali peut-être liboso mpona kanda peut-être donc c'est ça eloko mosusu nde tolobaka kaka ezalaka ke ntango mpo ozosala eloko omonde ti mpe bino bajournaliste mpe nde boza mpe boye ta mosusu onga mpe naye kosala eloko naa na bamoyen moke naa na besoin lisungi ta mosusu naye biso journaliste naa na besoin nao mpo topanza message oyo franchement nga te moto apropose bino nde boye ofilme nga boye eza nga te moto abengi bino moto abengi bino eza ye moto ayebisa ye nga ke no memelo bajournaliste baya kofilme mpo message oyo epasami donc nga kutinaki na makanisa yango te nga namoneka oyo nasali deja ekoki peut-être nga moto naozonga na poto nde naoyeba ndenge naoloba donc bato nyonso baa na motema moko te nde nauti oloba ngai eza kutu nga te donc nazwa comprendre na ndenge ya ndoto donc yango mpe na bakulu nango na propose bango rien de spécial nayebisi bango te ke bopesanga bamashete na bino nayebisi bango kaka botika mpe bandimi mpe bazoyokelanga donc eza lokola eloko moko lokola nde siki ntongo molimo apropose quelque chose bana mpe mamo baondima baotika mabe ngai naza te mpo nakende nazonga lisusu te mpo nakosa bana bato nalakisa bilongi ya bato pour rien eloko mosusu etindaka olakisa pour rien ntango yo mpo omoni ke bongo mpe nana besoin soutien quand même peut-être na soutien nanga mona okoka te mais sikoyo congolais abosanaka ke souffrance oyo ezokoaffecte biso nyonso tika quand même natia quand même ata $10 na ngai na association oyo ta mosusu kulo na mwa kokobika nango mais ntango yo bakokamata batikeli o charge yo mo mpo olobi ke makambo na luka nga mo namoni na suki awa bakulu nango baleki ebele omona ma même tato oza ebele so tobika defiske même ata $10 totisaka ke moto moko to baka na poto na bato boolandanga bata mitema malamu o boluka mapamboli olobi ke mpona mabele na biso ebonga mpona bien na biso nga na ozwaka ata kuluna moko nga parmi bakuluna nyonso moto moko azwaka charge ya kuluna moko po tosisa makambo ya kolela koboma kokata kosala mabe koyiba konyokola bazoviole bakuluna baviola avant même bano ya biso ya mike ba 8 ans aobota nani kuluna peuple tondi donc ntongo yo baviole na kuluna obota nani déjà esprit ya kanda moto ekoteli po asala o mabe wana ale ntongo yo ozwi zemi obota nani ale sikoyo ozobota ti mpe mwana na yo mpe mwana na biso akutana na mwana kuluna basali libala me lobi baboti sukulu donc ekocontinue mais so tolobi ke non tostope likambo oyo moto nyonso na mikili na poto kolanda yango lobi ya koyalo ngai nalobi na ozwa charge ya kuluna moko $15 na mois wana mpe mosu alobi $15 na mois ale ngai nayebi bata poto mpo babimisa mboko na bomema ata $1 so osali eloko te osambwi so donc nayebi so eza facile te donc yango wana eza bolingo oyo yanga tanke mama yango nabaki nasalisa bango ngai naza lokola bawana te baya ngai mpe naposa na ngai na ye mpona ke même ata ndenge olobi bapesa bambo c'est vrai okokotisa bapapier bapesi bino mpe baede bino même mpe awa gouvernement mpe akoli bakena ede bino mais so baede bien wana eozala mpona bajeune na biso batika comme ça toluka solution toyeba nini eloko nini tosala mpona baavancer makambo otuni ngai ya nini ya mwana nsemi obie papa kuso yango tuni en tout cas wana ezali il faut botunaka monde boza bajournaliste il faut bokendaka pa na bango botuni bango baquestion wana mpo ngai nazawa te mpo napesa explication ya mwanda nsemi obie ya papa kuso selon makanisi na bino nde boomonaki nde bao baotravaille naza wana vraiment mpona yango te ngai mposa nange eza kaka na te ya bato bokoko ngai naa na religion te ngai naza kaka na kati ya bokoko na nga matondo mingi mama Congo Vasco a une question comme ça to kata oui yango wana mpe bible ekondaka bango eloko nini ozoconvaincre bango otala place ya bible eza mabe osele po bango so batangi bible bango so basolution omona bato baotanga bible epesa solution alors oyo koasire bato ke kotanga lisusu bible te kotala na
place qui vous a parlé, c'est vous salez beaucoup, la place où il y a beaucoup, vous avez la des amis. Question la sous-kaisa, pour le dire aux autres, ça va. Aussi aux zones, la place où ça ici va, pour s'assurer que le bateau de Téléwana a zoné le Salawana. Pour dire l'eau, pour se faire la place où ils ont la place. Pour ceux qui ont eu une habité, ils ont la place où ils sont plus grave. Voilà la vie. Vous avez la place c'est pour un bateau à l'écarté. Et l'homme n'a pas de choses à y vivre. Est-ce que la place où on a commis, donc on va mettre la place où on va pouvoir est-ce que commis n'a pas vrai question. Matondo mingi. Bible bato batangaka yango babikaka nga na ndimité. Nga na ndimité parce que tobotama na force ya nature. Omoni nature, bomona moi. Bomona sanza, bomona banzete, bozomona yango wana mtepesaka biso force. Soki olobika lelo na tiki Bible, na obenga makasi énergie solaire ekotanga na nzoto, obela te. Mopepe oyo yango mtepesaka biso force. Banzete oyo okoki kosambela, okoki koloba posa na ona nzete, nzete oyoka yo. Bible esala eloko moko te na kanisa na zana bino, no memela bino be exemple oyo eza pena na kati ya Bible ke moko na biso ne balba moko ya ba prophète na biso Kimbangu ateyaka lobaka muyibi bakangaki kana eloko ya ye na ona maboko ne parce que muyibi aza mondela yela biso Bible. Kimbangu baboma ba pardon bakanga ye 30 ans ya prison pamba te pona vérité oyo atalisa bato ke Bible eza lokuta. Donc beaucoup tout na partout beaucoup tout na raison nini bapetaka bataka Kimbangu na prison pour 30 ans. Ezalaka raison kaka ya lokuta a comprendre la Bible pour ayebi. Okoyiba moto te so oyebi ndako nete donc ayebaki parce que azalaka catéchiste asambelaka na bango azotanga comme ngapi nazaki chrétienne na tanga Bible na comprendre na découvrir ba vérité belé ba vexer bozoba na kati na bi yango bobenga la parole de Dieu donc eza na moto moko boya asala koma makambo nyonso allez na bozoba boya na kati quelque part ba komi Jésus a lobi je suis venu que pour les brebis perdues d'Israël donc Congo na kati ya Bible ezati. Est-ce que na kati ya Bible kombo Congo na kati ba koma Congo isika mo na Bible koma bozate na kati ya histoire na bokotsa iloko koma lokwa ya bino mutalobi asa peuple israélien batangeli bino ba masolo ale kombo ya mboka na bino ezate me bino bomo lokwa ya biso ayaki ba bato baboye biso tozwi na biso bino bozo bino asa congolais azala jamais congolais donc mutu moko te oyebisanga ki asambela la Bible pesa ki wona eza mensonge bato bapesa bino ba témoignage ba préparaka bango fo kosa bo bozo bika na force na bino o natira opesa biso mopepa kitoko to vivre soko respecter yango au mona okoma bien obika pona Bible te mais tant o mikosa maka okoma na moment mo malade yelio alesko banda ko loba ke na ndimite fois na biso autokufa mo na biso jeune autokufa ki azanga ikosambela Bible azanga ikotanga Bible po bika donc atanga ki Bible pa belela ki Jésus mais ayolongole malade akokufa. Donc si on comme une citation wana yeli yo ya maladie si ko yo comprendre que tant okufa na mukila molimo si ko kinolba kia na se trompaki donc ndenge batebele ba se trompama mboka na biso etondi na lokuta ya Bible donc c'est ça eza mensonge. Merci beaucoup. Et question ni ami baleza laki pardon question ni baleza ki bakuluna peut-être oui est-ce que vraiment ngai nazo kuta na bakuluna bien na zuku ba garçon moko boye na kuta na bango mais na kanisa yo na olandi image te bana bakombo yoko général songolo paka OK matondo nakutani na bakuluna ya masina parce que nga to siège yoko to binjili menga ba bisenga siège na baweza masina nakutani na bakuluna ya masina kingasani témoin nga azaye donc mbuta bonganya tozalaki na elongo tokutani na bakuluna ya masina kingasani bakuluna penda oyo ka penza otali face olobi oui o face à lobby mais tokutani na bango bayebisi biso bapasi nyonso bayebisi biso makambo nyonso eza histoire vrai na yete pona kosa na komba bakoko ya Congo nakutani na ba vrai kuluna pe na njili tozali na réunion mokoni dernièrement tozali na réunion na journaliste na biso yaki kutu ayeme bakuluna ngo bayaki te po nini kuluna moko a viola ki moto ale esala ki désordre bakuluna bayaki te na réunion alende avant-hier tozaki na réunion na bakuluna njili kimbantie ke do ba imaginer ebimité
donc nakutanaki na bakulu na yanjina ya Kimbati ke bango nyonso bazalaki wana pe bango mo ba proposer ngake eza susu na batu za to kebenga batu mususu pena ya bakanda o bazoko ya bazoyoka na boboto moko o mona pene longitango yeso ozanga te obanga metanga okoma mbuta bonganya aobanga ko filmer aomona kwa nesi bakokani azobanga ko filmer mais na ebisi balobi nanga ko filmer biso te mama ko filmer biso te tia caméra na se na bi ba filmer bino parce que ngana na besoin bato ba otala bino po ba aider bino botika makambo ba filmer bino. OK, d'accord, va filmer kasi. Donc ezaki bongo na kutanaki na bango en tout cas. Oui, mais na kanisa na ebité pour moi beaucoup tout na question boy. O kanti penza eza ko leo na te bino na bino ke religieux za lokota mbala mo yo ki ngo changer. Et bunda na yo. O mona, faut suivi ya bien zala. Oh, mais papa, ngana ye kaka ya pas même 2 semaines. Est-ce que mamoko? Mais oui. Mais oui. Nguya na de ozobeta isobeta nga nguya bakoko te parce que bakoko na so baloba bozobeliaka okoki éviter c'était faut yeba okote ya mwana nzala te faut penser quand même quelque chose faut lakisa ye bokoko eza lokwa christianisme te baloba ke Jésus a lobby crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille mais au monde yo croire kama kasi me bande kono ba obela ba sokufa ba osa mais yo baki songa na okwa na ngaka na sauver ba famille nanga mais ba famille ba na ki ndoki bazali bitema mabe baza balingi yo te mais yo croire kama kasi mais osana bitumbe bandi avant koma na libanda et bandi na kata famille na bokoko eza bote bokoko eza faut lakisa moto faut lakisa o continuer ko lakisa na malembe ndo changer moto ko na vie moto to koti lelo ba mo changer lobi eza bongo te donc bato na zo sala ba réunion to sala eza deuxième réunion donc bakulu no so nazomona avant na koma na sala troisième place ya okende ba o no so na otoleka deuxième fois o mona ki bazo ndima toujours ba peine na ba ya koya pona ko changer bango il faut pesa bango travail mais tozana na besoin ya conscientisation non ça na no conscientisation après ton ba misale ko zomande et c'est là ba changer. Merci beaucoup eza ba question ya suka kaka ya curiosité Mama Congo olobi bilo ya mboka na biso pona yo komela diamba eza mabeto eza malamu question liboso na gene ndenge ndeko na déjà lobi et puis dede na monyo na bilo ya matoi na yo otete basine ote même tatouage o eza ya mindele parce que yozo comme maeba indo selon yo tatouage elagisi esprit dans le dessin wana selon la Bible peut-être selon la Bible était signification na ngongo na munoko oyo basala tatouage esprit dans le dessin donc to moni otie ba biloko matoi oyo na ba signe wana ba croix wana ezo signifier biso nini. OK, question no ya liboso ezali komela diambe za mabeto malamu na kaza na sepe na makati ponga penza na sepe na bato amela diamba nga vraiment na sepe na bato amela diamba parce que diambe pesa sagesse moko comprendre onte komela diambe za bien makasi mais mela on ndenge moko ya modération mais là on a ndenge bien diambe za matiti na biso amboke fungola ka penza mutu na ebisio okozona ba rêve on va encourager bato ba mela ba diambe na modération parce que bato muso ba mela cigarette ko détruire bebise ba foie et puis c'est cancer mon contraire diambe za matiti naturel ya moko papier wana pepe ça ka tube mais ezaka obligé tout ça papier donc diambe ko melo na bandenge belé mususu ba macha mususu otsango na zolo mususu osala ngona ndenge nyoso lengi donc pona yo tuninga question papier te motuninga question ya diamba ko tokisa ko melo ko ati te yo po mela nango te ngala mela ngo te matuka na ninga na mela me fona za na position ya bien soki ezabo no mela sikoyo deuxième matoi kingo ba ekulusu na ba ekulusu croix to ebike za sida ya Yesu sikoyo to ba de croix na yo engelo bani. Donc bomoni signe oyo na lata ngo foma na sepi na mutuna parce que faut bato ba yeba bato ebele ba pisanga ba kombo ebele bi bato musu ba mona na ba mayele trop parce que na mboka na biso so mutalo ba français bi do ba mona ke mayele trop yo ka sa mayele intellectuel na benga miso ba intellectuel illettré trop de français pour rien dire donc le bilo ba français ebele pour rien dire donc ba pisanga ba kombo to na ba signe oyo eza signe égyptienne biso ba koko na biso e bandeto bandana ya mboka na Égypte. Croix de Jésus au Botiaka eza eutina ebimi croix originale eza yango. Croix de Jésus ebimi na croix eza fake eza fausse croix de Jésus. Croix oyo nde yango eza croix ya force donc signe de vie. O ba benga ngo kota na internet ke na Google beta ankh parce que comme on eza ankh
ANKH oyo babenga yango ankre na bato boyebi to bofinga ya kolata basigne mosusu balobaka signe ya franc-maçonnerie yango te franc-maçon bapesa bato badini babitende so basinga rouge bakanga na maboko babagi moko mystique mais oyo eza ankre oyo eza zeke ezali ebundela biso oyo eza babiloko na biso ya mboka obeta na zeke oyo so olingoya komekanga obeta donc oyo eza bamoko ya basigne oyo epesaka nga makasi donc oyo eza ancre eza croix originale oyo esika feki ya croix de Jésus ebima parce que croix de Jésus eza croix moko ya baprophétesse na biso babengaka na kombo ya Kimpa Vita alobaka soki omoni esika nyonso batie signe ya croix boy plus kokota te ezali signe ya perdiction soki okoti esika wana obungi ata baye kobimisa okokobima te donc tomonaka croix de Jésus eza na Bible eza soko moto akufi batie ye croix donc elasi oza perdi donc molimo ono etravaille sauté okeyi obungi libela ata tobenga molimo bakoko na biso esala po mindele na baeglise na bomona bakunda bato na bango parce que basambela bibemi na bango mo contraire biso so moto akufi balobi ke eno libela yango na mboka na biso eza na souffrance po tobela bamilimo wana te donc croix oyo ezali croix ya force eza signe de vie oyo ekoki kopesa o vie na yo molai donc eza ya mabete soki moto akufi na biso toza tokokanga foto ne toza boy so nga na kufi boya botani botanga croix donc elakisi oyo aza perdi na groupe oyo mais yo bayebi so faut croire nango mona moto so alati yango mais croix yo pe babomelaka pe Jésus to babomi Jésus pe batie kaka na croix siko ngai so babomi ndeko nanga batie ne sika moko boy na kasi bando bangisanga babomi moto bino bolobaka le roi des rois mais batie babaki na croix mais yo kama to juste sur les mêmes croix babaka ki moto no olati yango na kingo lobi force mais oza ya kobunga donc signe oyo eza signe ya protection tatouage eza bakoko na biso na kala bana kotia banzoloko donc eza série na série bimaka na eloko ezo ko problème ezali ya dessin nini yo ozosala po ekomisa eloko oyo osali mabe tatouage ya promete mais eza basigne oyo bato basalaka na batatouage na bango soki oza na tatouage osala yango signe ya lion mais soki oyebi signification te mosusu basalaka écriture chinoise mais ayebi maloba te donke ngo mpa moninga tiaki ta mosusu ya komi maloba moko bosatanique oyo ekoki kosala o mabe yo opie kaka mpo omoni yango esthétique ale yango nde esiki osala mabe mais tatouage eza problème te nga batatouage natiaka parce que nalingaka yango nakokosa te donc eza mpe beauté identifiaka bamakambo nyonso nga nasalaka famille na yo ekroyaka mpe na makambo nyonso elobaka donc tatouage na nga na mokongo eza Afrique parce que nabundelaka Afrique na kasa so otali bi esika mona tia Congo donc ezali précisément na telema na Congo donc ngai soki bamisu baloba mpo na oteyaka na lingala bafuki mosusu baoyoka o te nayebi anglais nalobaka ngai parce que eza mboka oyo nalobaki nakoli kuna mais nateyaka na lingala pamba te naza congolaise donc il faut nano nayeba na kosoigne ndako na nga yamboki na babanda kwa libanda ndeni ezovi famille ya mama Kongo bakroyaka na makambo nyonso oyo ozoloba ou bien baloba kaka biloba na ye wana famille na ngai ezalaki difficile mpona bango na débit te ka toyebi ntongo ye na vérité bon lokola bayebi nga na botami na bango na koli na bango bayebi ke na ndoki te donc ebanda olekela bango ke makambo euti wapi makambo oboye mais moko bazalaki na mwa batrace ya kobandana za mwa moke so na yebisi moto lika omoni yo likambo osabo esuki lobo oka tika yo makambo yo loba makama mikolo omoni esuki lebo do bazana ba témoignage mais lelo na minute au famille na ngai en tout cas majorité ya famille na ngai vraiment baza d'accord na message na ngai pe bakota na kati merci biso pe tozana day na pesa modérateur pour à désannoncer sur c'est bon merci beaucoup Ingbo na suka ya émission ya biso face à la presse tozana ba day mais commentaire ya na suka mama Kongo tokoza ondenge ni soko kopesa ni mwa contact ba ko basana besoin ba continuer matière kitoko ba ba nini ko soutenir na ONG na yo. OK en tout cas bato nyonso bolandi ngai peut-être étant mususu oza na motema bolingo moza chrétienne ou bien chrétien ou bien bouddhiste ou bien musulman kotala nga côté oteta mususu côté ya kibokoko na nga ona telemela makasi mais tala côté ya bolingo etali mboka na biso so oza na besoin mema lisungi na ona kati na bana o bazo souffrir o kezaka bana na temba bazo souffrir za biso nyonso to souffrir parce que lobi opoko koyo okuta na ku ye mona kuluna ko salo mabe parce que babanga moto te donc soko moni ki oza toucher na mateya o etali ke osunga okobenga biso na numéro ya awa à partir ya Kinshasa numéro nazo sa ezali 08 donc plus 243 89 72 31 987 donc 89 72
31 987. On est un numéro na osala na kini parce que naza na pour le moment, mais numéro na nga ya WhatsApp na nga ya libanda ya Angleterre ezali plus 44 78 41 72 97 70. Donc yango bandela ya poto. Donc 0044 78 41 72 97 70. Wana okoti na WhatsApp na ngando komelinga message pona lisungi na biso pona ba jeune na biso ya Congo. Matondo mingi mama Congo matondo mingi na ba journaliste nyonso tu ya Pelco bozali vraiment ebele wana ya kolanda biso. Merci na ba chaîne nyonso tu oyo boyaki bona mpoya lelo sanga mawana biso za pas ko to bunsa moko ba cameraman na biso na kombo ya Jani célèbre oyo matanga ne ekobima déjà lobby na yango to senga lisungi na ba oyo ba kotana na biso asungaki biso ba image botelaki ba image na ye ba numéro eza wana boko tope biso ba numéro wana pona lisungi na bino na sima ba oyo nyonso bazana besoin ba leka bongo na face à la presse oza émission oza transmis par ba journaliste ya Pelco émission kitoko oyo etala ma partout to yambaka ba nyonso tout oza la politicien oza la musicien oza la artiste pour les émissions face à la presse pour me rappeler au bimisa oyo oza na mutu na yo na yango na pesi bongo. Merci na ba cameraman nyonso tout ba journaliste surtout to moi ni bon pour na balasima bye.